Ok, premier te lokwa na zui lokwa na zui zemi boboinga na kende e papa mwana nga kasi po lokwa moya obota ezate na yo kende kuna après ti RZ mekosi 7 mois na yo zunga mais na banda ke prière parce que nga na banda kilo na 7 mois na banda ko banga ngabi nde naza boye so na mekika ko kende hôpital ba okatanga ba trompe po bangisa nga bongo ngabi jamais na oki ko kende hôpital na bando fana na ndako so na ngina bota après na ke kilo mais hôpital nanga ezalaka église hôpital nanga ezalaki église j'étais tout le temps à l'église prière intercession veille de prière wana église wana ndo kende mama so boke bachaka bâche bache panier offrande yo so za ba problème no tapoter écran bo tapoter écran so za ba problème no okomika liboso ya panier offrande o tie offrande auquel liboso bâche wana il faut la otala moi il faut la otala moi donc na bâche wana na lali na likola bâche wana na otala ka moi libumu likolo tas commence à zemi o tie libumu likolo otaka likolo na iso ba banda louange na adoration moni louange na adoration o ka pena maboko ezo beto na matoi mais na banda ke ka prière na kindaka wana na banga ka ke mwana sanga na ba trompe na banga kana ebika ke mkono bota na okufa nanga na banda obanga po na eba ke mwana vananga na kati ya kumbongo yekimi mwana vananga na ba trompe na banga kamakasi nga tina zana zemi na zalaka stressé tina zana zemi na tikala nga ozana sengo te pona ki stressé na banda olia pende batu nyonso balia kate olia fufu pena makasi nga na ndo olia mingi excuse na ndolia mingi ka mapa na zaki pe na ba nausée ya makasi tele basa zemba za ba nausée ba soye belebele te nga zemi na ndolia mingi chocolat ndezelo kwa mabele na nga chocolat ka o mwana nazo sisango trop na banda fiba ka mwana fiba chocolat ki soye nazo chocolat na fiba en fait et au coma zemi ko 7 mois na choité il faut na ke l'hôpital. Na comment est-ce qu'on se poser la question? Est-ce que Erna aucun hôpital? Est-ce que Erna aucun hôpital? Bako pasolanga libumu taka maela bomwana bako pasolanga libumu bimsanga mwana te. Est-ce que ba prophétie peka ninge za en église ba prophétie zobima obota na césarienne o saboye il faut ko bondela na ebisio banana za na zemi. Si bino banana za na zemi ya 2 mois jour na remarka ke na zemi jour na comprendre ke na zemi depuis jour wana na kome ko sambela ti jour na kenda obota ti jour na kenda obota nazaki kaka na prière parce que j'avais pas le choix nana maman té sur place papa nanga kufa na vanda na koko nanga mwasi batata mwasi nanga bazalaki mutu la mutu kipe vina yo donaki na choité il fallait ki kaka secours nangeza la nzambe pour sans secours nzambe na ebité swende na botaka na ebi pété so to yeba na binu na ebité. J'étais tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. C'est une église dans Zate, yeba ke basala nzambe boya na ndako. Et puis l'église à l'époque, ezali lokwa ba église na biso ya sikote, ba suivi ezaki makasi au monde apena na ba 2006, ba 2007, 8, 9, 10. Donc ba suivi ezaki na église ndenge ezarake oza un problème bando ya olandelo tina ndako so ba moni ote ba yo beta porte ndako na bino fongola ba bondela pona yo et tout. Moi c'était comme ça. Et j'ai prié beaucoup parce que nazaki nanga na sécurité. J'ai prié beaucoup parce que nanga na moto simbisa te akoyebisa ke lelo so na eu problème
na ozana muta soutenir non, j'étais toujours devant la prière, toujours. Kako sambela à chaque fois nazo sanzambe tala problème nanga tala kananga nzambe tala et quoi arrivé jour ce ko fait na kende kilo na longwenga wane na keti taka hôpital na kenda hôpital musika na Selembao na obanga ngabi na kenda hôpital na hôpital moise ya munene na Selembao na mabanga wana ya munene na kenda hôpital wana na komi gynécologue ya mbinga atuninga oza carte kilo ngabi te na carte te abi yondo za boza carte kilo te ngabi te na carte kilo te oza carte kilo te neni ngabi tana za na zemi na relater histoire zemi na nga recosé 2 mois na yeba ki na zemi skoto na ke hôpital balobi na nga bako naninga bako mwana vandinga na ba trompe ba olongola nga zemi so balongola zemi bakata nga ba trompe donc ebangi sanga tilelo na kenda hôpital te abia bon mwana boujaka nga bi oui mwana boujaka bien abia bon c'est bon au fouti mon amna sa fouti na sombi fiche na sa mam nyoso abi ok kota akotinga na kati asalinga toucher ayisinga faut que échographie na isi na kokate na obanga habité faut que échographie oye ba sexe mwana to ba mwana na position na isi nzambe de ache na position bien yo yebisa ka aza bien to aza bien te abi o poser nga ba question ebele we point ngabi te yo yebisa nga kaka mwana aza bien to aza bien te na place oti na nga na échographie yo yebisa nga ayisinga mwana au bouger makasi mwana azana est bien mais il faut te confirmer to yeba si réellement azana kati ya poche wana so poche nini wana ndo lubana so azana kati ya poche wana to ana kati ya poche wana te. Je vous dis naki stressé yo sakana te na obanga kanga bi nzambe na kufika na obota na tika mwana nga na kufi na zo banga dona banga moyo sakana te na zongi suna ken église na expliquer l'église en expliquer prophète na efsinga ko kende lisusu hôpital te ti obota ngabi babi ezana ba vaccin basi wazwaka bi ok kana rendez-vous aux vaccin makamnyo so docteur abando yebiso ya ko yebisanga biso to bandaka ka ko sambela mbongo ebele moyen ya kosala lisusu service ya ils allaient sauter. Mais à l'époque, c'était vraiment très bien parce que aux hommes, Batubazo, ça a suivi. Pour bien sûr, que prière, tout le monde va ouvrir ta porte, aïe prière, tendez, va intercéder dans l'aku, va prier pour nayo, après va simin jabaki. Ce que ça malade, va kebenga, va yembang pour ça prière dans l'aku. C'était ça. En fait, nayo zonga to komo prier to komika ko prier nayo ko kende ba betinga ba vaccin ba sa zemi na zu ba vaccin to prier ya tout prophète na tunga ozana ondima ke nzamba botisa kanga na ici oui nana ondima bon. En fait à l'époque aussi nazaki vraiment na bomwana mais eloko banda obikisanga parce que na banda ko ndima nzambe. Avant on a comme na zemi na zaki chantre en église na banda oyembela nzambe et tout et na yo comme na zemi ba pemisanga en église pema oza zemi oyemba sima et tout dans na sens wana et après et décourager nga na ndoko kana so ke l'église té mais église na so na ndoko té mais ba ko na so na ndoko kende na ke da église akoko na biso image de Jésus wana. Bonsoir Yamadou na ke da kuna ba sala ba prière. Je te dis,
pri donc tant na loba ke lu bango bando sambela tene o nzambe to commission to sanjo bango mambwana te bango intercession kaka intercession na bango e aka louange na adoration de ce basali louange na adoration na ba pesino ba prophétie ali bokoti na louange na adoration ba baza malade balali na babash ba o baza ya obika botemi na sima basala nzambe mais bino nyonso bato bo malade ba encercler bino basali bino rond balati bino na se ya bash wana bako banda bino pre yo isifika elongino etala moi bango mamu nyonso na etali bango te yo elongino ka etala moi na ebi pete so église on tilelo ezala ka bon na ebi dans te tout bandi ba prière un certain jour ils étaient na moi non yo gaga nete elle idioti koto ngabi pasi koko zaita kine kilti matinal na beta bashiti likola mbetu ngabi esili lelo penza mwana ngabi mikaka koko RAE na moyi wana nga kenda hôpital 2 fois koko RAE na moyi amemi nga l'hôpital toki hôpital batante na baza été toki hôpital tokomi na hôpital boye asenga touché o naza so na 10 cm koko abi azana musika tozonga docteur na te atikala akozonga te tolali premier jour pas sidui pas sekei premier jour pas sekei ata pas si mon côté na yo ka soit ta tweeté ata na yo kate ngana isi bango na yo kana nga pas te botika na zonga docteur te école neza de apolele okozonga te to vandi wana movenda na movenda hôpital mo ezala kana coin movenda ka wana le pont ngo bateka ngo so ndeni je sais pas to vandi wana papa ba mama bokoza mwana mukeza bien donc wana na oyebino sans mamba vite en fait au moins bo mwana eza bien po oyebino sans ya mamba vite mon so ezaki sikoyo nanga ndozaka mutaba palpitation na kota ka hôpital na bimaka mais on a beau moi la nyonso na trouver mam nyonso na monongo cas normal malgré na bando banga mais na monongo normal so na yebi ke atende na sambeli bo nzamba osala eloko ezate musa nzamba lobi na ngeloko ezate na eloko banga te ya ko ndima wana ya kala so ba pesinga ngo sikoyo na yebite ko ndima na ya kala wana na ndo nzima so likambo ekomela na binzambe komate ekoma pete. À l'époque, na bo mwana nyonso je suis innocente siko o ndi mama o benga mambo eko yate obenge yo benga ngwe do atan espoir te ke eloko na ozwango lobi mais so na bika eloko na nga na ozwango na ozwa siko ko ndima na yango na koma luka na ajo nzamba lola to vandi na hôpital moi c'est le bosso ya boti ya mibala boti ya misato boti ya mina boti ya 4 boti ya 5 boti soki 7 femmes ba boti ngana obota kate pas Cécilie docteur wana de comme lobby nango na ba le quoi deuxième jour na ba 12h aye abi souhaiti 15h boti te na sali césarienne na lobby te okosi nabi okosi makasi ngo sanga césarienne tenga nzamba yebisenga na obota normal na yebisa ki nzambe na pesa ki ofranda nga na baki na obota normal na obota na césarienne te okosi nga mbele ekota libumu te abina nga yuza matata boyine na esi mbeli na libumu na nga ekota te mbeli na libumu na nga ekota te na kobota normal de monsinyo so botaka yo tianga mbeli okatanga libumpwani na obota bongo te na obota ndenge monsinyo so botaka abi mais yo oza ka mususu zo boya po ngabi ngai nzamba yebisenga bongo te nzamba yesenga na obota normal ndenge nzamba yesenga na obota normal c'est que na obota normal na problème ata moko te place na uti na place na komi siko oyebi yango te alors ko yebisanga te ke otianga mbeli
bato nyonso comme tika ka ba opérer yo ngabi jamais ba ko opérer ngate oyebi ke bango batikali ba osade banga bimi na bina somba mai ka na mela kande na bima bona zonga na ndako kande na bima na hôpital na bina osomba mai o mela kande na bima bongo na zongi ndako na mema ni couche ni do bilo no so kinana ngo tikala na ngono hôpital na zongi na ndako baba njolu kanga ba looking à l'hôpital ba looking à l'hôpital les temps batu ba na ndako yuza boendeli ngabi esimbata ko changa mbelite ngana ebisaki nzambe na obota na mbelite ndeni ya olinga longola nga espoir abota nga na mbeli jamais na obota na mbeli nga na obota na voix basse na obota normal na obota na mbelite na ye okende église na comme une église batandinga suna bache adoration louange prophétie bimi na obota na mbelite na obota normal ngabi obosko ba génie oyanga bota pote écran ko ba génie oyanga salisanga kuna abotanga na mbeli ngana mwana nzambe yake botanga na mbeli na bo mwana nyoso bo yachanga mbeli na libumu jamais au tanga mbeli te wana te koza innocente na vie les arabiens ozano na bo mwana nyoso ebino mambo sa te oyebi pe mambo loba te donc o mona noka normal solo bili kambu pe zui na nzamba lolo to vai na ndako tovandi jum suka boye na moi après 2 semaines yaya pasi wana soke ye o comprendre que yango ye yesu tovanda boye journée mobimba solo bina kalikambu lingala pia sona sina nikio oketema na coin solo bina kalikambu lingala ta sona nikio oketema na coin pona oyo kapasi skona okoloba teke na oyo kapasi nazo banga keso ba meminga na hôpital ba osanga césarienne sko pa basanga césarienne te na pasi ona oyoka seke na kangaka motema na vanda bongo sko pasi wana nyonso wana na simbika bouteille chocolat na ochaka kana munoko na ochaka bouteille chocolat na munoko na ochaka kana munoko na ochaka kana pasi na ebisio pasi na telema na baluki lopango na tambula mabe na matali kolona kita mabe donc na oyeba te na sande nini na oyoka pasi donc na oyoka pasi mama batantanga ay ko isanga bi oh biso za su mo sa zo kapasi bango baba nyanga mukongo abi biso za so kapasi zo libanga kanga na songa ya liputa boye nzoka mama yo kangi pasa ko bota ngapi na zili banga kanga na songa liputa na kangi libanga na songa liputa po batu ba yeba kate pusanga te pasi na ebi omoni pasi wana na yeba ndeni ya ko expliquer ngote na yeba pe ndenge ni na edo na ebite pasi leki tomba 17h kuko abi banda tongo liete ozolia ka chocolat basa eloninga balambela nga foko boyebi foko no balambela nga batokisa ngo kaka do batie eloko te batokisi kaka bongo nalia ka bongo na le foko wana tokomi 21h pasi 22h pasi 23h na eso omoni pasi oya pasi wana na oyoka pena na okoka sute tokomi ka 0h nake na simba boy bazeye banzobima na se na Simeon tala pena ya minene wana bazeye ya minene wa ite pardon bazeye wana ya minene wana pena ebimanga na se lakisa konga bikuku te biloko ebimanga na se koko pa yebi te so pe ko bosa na so pe ko bota kala bina nga oposhe pasuki bien poche panzani to kenda ko hôpital to bimi biso wana butu ba 2h du matin ti hôpital to komi hôpital ye mutakimaka te fia kimaka ye seke ka foza ka kola ne tikala epolela koti microbe boye baba njolo balobana nga kuto anyo sono yo kabangote ya pasi 4h du matin
pasi na kokate pasi leki pasi na kokate bota pote écran te na otika bota pote écran bazwinga bakotinga na kati kuna hôpital babetinga bapesinga bakisi bapenga premier soin ya traitement bapesinga na lali mo ponge yibinga ti mo 9h 9h ebandi ya passe bandanga 9h ti 23h mbebwe kauki na tamboli na lembi na nkomo nguluma na komo te na matina bantivon na kangi bantivon na okoka sute papa leki na nga batemba komo otalanga donc na okoka te batata mwasi na nga bato batelemba otalanga non na okoka te sko okobota ya bomwana nyonso sko réalité wana yake mwana vana na nga na batrompe eza nga na mutu ezanga siko na mutu siko na pasi wana nga na kati mutu na nga tamsu mwana ngo na ki de traumatisé na oyeba te na sande nini na oyeba donc na ebite ti mama mo azalaki na kati ya hôpital mama na benga yaka aye akotinga na kati ya salle d'accouchement asimbinga kanginga na maboko to banjo prier na mamango tala nzamba ko tindelo ange na place o ange ko yate mais ange ye ka po assister yo sko fi mo azaki wana to swana kine na moi fi yango abina nga so boti no chubo tonga mabe ngana ese o chuba nga tonga mabe teta ena batu mususu babota batikala na ba défaut à cause de infirmière diable aye akoti na kati infirmière a sali o mabe taka ena ba 10h wana na fiana to swana na nika mbata ngana na pasi ya oya asasu pa lobani ntana zipola epe na mbata abina nga ubeti nga zelo mona na osuki sono chubo tonga mabe ngana pasi ya obota alobina nga bo nga pe na yebise yoka so bimika hôpital bien mwana nga bimi aussi longtemps yo za na kati hôpital ta te skonde na yo comprendre que ça la combat moni erreur na bo mwana na yeba ke loté na comprendre ki pe loté na yeba te ke za combat c'est maintenant que j'ai compris et ça la combat do balanda nga tin hôpital nga pe na balanda nga tin hôpital ba kota na pas infirmière maman to soana na infirmière na kati hôpital olinga te ngana ese soki ka yo za na hôpital o mwana nga obima te soka yo bimi mwana nga bimi abina nga beta to beta ni gazon siko toto komi ba 22h wana mama na benga yaka na ye asiminga na maboko to anjo sambela abi nzambe azamwa mukie nzambe yoka mawa ngam no boti sena boyi ngambu mama wana aobotangana aosaka abina boyi ngambu ayaki apo bota bimake na mwane ngai no mema ngambu te mama wana aobotanga wana aoloba bongo ngana mema ngambu te na ozo problème te awa na otika la ozo problème te na nenga obota na nenga obima bien na zaina mama te na zaina papa te mais nzamba tindelanga papa atindelanga mama na kati ya salle d'accouchement ezana ba problème musu tokutana na ona vie o tali pena o mona débit na sukate mais aussitôt que quand ça tam sous demande d'emploi boye bazui batu musu na misala yo pena baluki banzo kendo moni mutabima eso yaka pesanga ba dossier na pour comprendre que molimo santo eza awana sko ba angelu ba ye Jour na vaninga bien na examiner penza jour na botaka na bite nzamba tindelanga angelu nzamba tindelanga papa moko boye na kata salle d'accouchement nzamba tindelanga mama na kata salle d'accouchement ozomona nzamba tindelanga pena batu nzamba tindelinga mutu a protéger nga na maloba na ye aza papa na ngata za mama na ngate mais a protéger nga na maloba ne tasko ko bota ya liboso na bakoko baya na église et na ni hôpital batoto za bango famille te baya
Sko koko na biso mbali boso donc kokolo la bota. Donc koko donc aso kokololo aso lenga siko. Ta nzamba tindela nga ba ange nga benga mama na angelou. Po taka na ye depuis 2h du matin na ko bota te. Ti tongo ba trutu ba na sima nga ba 4h ba 10h ba 11h ba 12h ba 13h ba 14h ba 16h ba 17h ba boti. Fi mo kuta ya ti 22h abota nga na tika da botika te. Je me suis avant de réaliser nga bia ezaka komba nzamba bundela nga bitumba mais bo mwana maman natanga priya sisi abengi docteur abina ye beta etonga docteur abetinga tonga liboso ya passe on dirait c'est multiplié ko na biso ko abimi ake l'église na bango na butuana ake sa prophète na bango prophète na bango wana longwe na ndaku ne na ngambo yolo na butuana babandi sko ko mata ba yo sela nga prière yaya ndeto bota ka boto simba abana eza facilité eza na ba couchement mususu so tali yango obite ote ote na mo yesa nzambe ngabi mwana nga salelo nzambe na ngai mwana nga osalelo so na boti mwana nga bien na obonza ye nzambe na opesa mwana nga loko offrande nga pesa mwana nga loko la offrande ata yuluki azonga na nzela nzambe pona pesa ye offrande na yebisa ke ngotongo midi pokwa mama ato baluki ozongela ka kuka kuna fena yo ezaka na maboko ya nzambe na pesa ye offrande na esi nzambe mwana soka botami bien na zwi mbeli te eloko te mwana offrande na esi ake mama zunguluke na yo yanango aja puberté mwana nyonso passe l'équi 23h passe l'équi passe 23h on a kutu na koka solo bate na komika konguluma nazo nguluma na onguluma eto komba 23h30 mama na ya siminga loboko ameminga tina mbeto accouchement abina docteur na bébé babetanga tonga na 2 fois tonga machacha so ya machacha nazo ngo 2 fois aibisi beta tonga mususu docteur na betinga tonga tana tieka makolo na sebo na kita na lida accouchement wana makolo lenginga noki makolo makolo ko mochaboui makolo lenginga nesi mama na noko tambola te aisi docteur mwana ade na nzela mama pusa ka mwana ngabima batalote pusa mwana ngoti wana ngana kati na obota na libanda intercession yo na kati hôpital na libanda intercession na kati hôpital aneti pompe ko atie pam pou a fini mwana bimi ya nzamba salanga grâce mwana ya ba trompe na bota mwana 3 kg 700 tala mwana munene 3 kg 700 na lembi na koloba te na kokaso eloko te na bapasole nga na se ya biso basi bapasoli penza ta so ba okata fo yoka bazwi pe sizo bakotisi ba ta bafungola nzela mwana leki munene elo kana yeba na tunaka na boti mwana nini ba répondre na moi si
et ba répondre ngo boti moi si mba mona lembi na ko ka solo baté ba otonga nga na oyo capacité ba betanga anesthésie té l'autre ba betanga anesthésie té mais nga moko na oyo capacité parce que douleur tellement que les cœurs makasi na oyo capacité ba tongi nga ba sisi mama na azwa couche umuri ba marka ba couche ite sa Afrika wana akotanga couche mobimba na se abina nga swe basali oboyete okotika la mai toute ta vie potika la mai te il faut na protéger mama wana azwa couche na kotanga abina nga na tongo bandu benda nka muke ti ebima nyonso e kanga yo na kati otika la mukie toute ta vie siko benda couche wana ozana pota na se obimso ndeni ozana pota na se kuna batongi yo siko banda ko bimsa couche wana fo ebima libanda obimso ndeni papa leki nanga ye atombolinga akenanga alalisinga na mbeto place na comprenera que kobota nanga c'était pas facile et puis moi nanga c'est une bénédiction pour moi et ça qui facilité pour nanga taka fi wana era bimi yaya bimi po asimba nga teti na bota tanga na tongo tu na boti nga bien na botaki na répondait bon na botaki na tongo sko benda kushwa na fo bima aya tika batongyo no na se sko fo benda kushwa na ebima mibali fo babanga abiswa moni mibali fo babanga kapena moi so vandi bozo respecter moi si makaso mo bala o respecter te c'est un démon tika ya kende likole ko ete okufate mobali fo banga ko moni mobali fo respecter ka moi si makasi c'est pas facile so ba pesier pas wana ata na journée moko ko kate au sanza lolemo pasa obota yana ngona ba pasi eza ngo mais pasa obote leki ata ya mutakata lokolo ata mutabuka lokolo pasa obote leki parce que eza vie au transmettre na vie mususu eza donc c'est entre la vie ou la mort batu ba kufa kana pasa obota umona bena muta kufi na pasa obota muta kufi po obota et puis atiki vie moko boye mais botika na simata mso ko monyoko la bana na botika na simata bana na ba komo souffrir botika na sima donc souffrance sur souffrance kobota c'est pas une chose eza eloko eza facilité ba memaka bana babimsaka bana mwana mwasi abimisi muto mwana facilité ya facilité ya ozuma kolomi balo tie likolo baba nzo bendo muto ebimo na se eza facilité ya facilité mobalo ana mbongo mona mobali musaka sombeli mwasi lopanga sombeli mwasi mutuka seulement c'est cadeau moko boye o akotika la obosa na te o eza cadeau autant na bota mwana na liboso na boti mwana mbale cadeau o parce que era na vie moko place wana Saint Esprit ayaka ko transmettre mutu na yo moko oboto comprendre ngote na yo moko obota o comprendre ngote ko bota c'est pas facile yaya na bota mwana nga ezaki facilité na bota mwana nga ezaki simpleté j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai beaucoup souffert na nyokwa mina sali boye nazaka soki adversaire ne eza lobby lelo passé wana nyonso ezonganga na mutu yana bina partager on lelo tamso esila makambo wana ezonganga na omona ngo na osaniti on dirait neti filme ko na omona olokwa filme na omona olokwa on dirait lo mo boye na comprendre sens dango te na oyoka
biloko nazoka neti na libumu neti bilo ya nzoto neti libumu esabwe munde na otia maboko no naoka neti libumu esabwe ti journal lobi eleka nde na se sentir ko à l'aise na comprendre ate sala nga bongo poigne na yebi te so pe ba mama mususu esala pe bino nga oh ba bloquer nga live oh ba signaler nga live est-ce qu'il y a comprendre eza facilité nebite no lolonde yota no Emo alikuwa. Est-ce qu'ils ont un sens? Non, ça live nanga. Nous bo signaler nga live fwani.